soki lelo élection ezate ngana lingna yeba bakokanga Kabila parce que justice nabiso c'est pour Kabila. Premièrement, justice mboko c'est pour Kabila. Mais et un magistrat mon côté, tout procureur mon côté arrêter Kabila. Qu'est-ce à l'état? Batebele bazomona bazosala ba stade. Bazofuta mo ezoko la caisse à l'état. Pourquoi pas tant comme era matin faille lo futi mo onae na stade ça peut meeting c'est la bato bazonga calme landaku et comme il poser problème. Amis de Congo France, en tout cas, mbote bipa union sobozali, mbote na bandeko bakolanda biso bandeko ya diaspora en France na mboka ya Grande-Bretagne eska bozali na cadre ya campagne électorale toko tambola toko zwa bandeko oyo ya media bandeko oyo ya presse oyo bandimi kotika musala wana bandimi kotika musala oyo noble ya presse po bakota na musala etali politique tozali na mona mboka ndeko Zulu ndeko Jules Bulembi candidat ko tuna commune ngana zala mona mboka mbote na yo ndeko na ngai boni santé oui santé za kolongo no ma fatigue mukepo toza en pleine campagne électorale robima tongo ti ozonga ndako na butu donc oza fatigué donc mais tozobunda Kababike musala wa biso ezofuta te yango boke bino na politique bo mana mbongo te musala ezofuta te koloba ezane ngwana te normalement pe musala ngo ngana zo bakana ngai na moni ke 20 ans na télévision ekoki o ezalaka déjà ba ambition na ngai ya kosala politique active na moni ke na sali 20 ans na télévision pour na ngana moni ekoki sikoyo il faut na ke ngo sala molobela bana bandalunga na niveau assemblée provinciale bino pe bokomo ya na télévision faut te bino placité ezateka to finaka bino biso so bande ko déjà ba kombe salemi. Dans la vie, il faut savoir se passer les relais. Tu as un système athlétisme, non? Un canal qui n'a préparé les relèves. Comme n'a préparé les relèves, on a mon 20 ans. J'ai beaucoup servi le peuple à travers les médias. C'est quoi qu'il faut servir le peuple pour nous voter à solo au niveau de l'Assemblée professionnelle à Kinshasa. L'élection, il s'est lancé Bino Banso. Mais la crédibilité de l'élection, est-ce que Bino Bozali na opposition? Et qu'on m'appelle le 25 tout le jour à publication que moi de Kozulupé a bimi député provincial. Te ngana ko bima député provincial na Bandalungwa po ngana za député ya machine à voter te ngai pena ba ko voter ngai po ba ebi musala na sala ba ebi ke na crédible ba ebi ke na za constant na finga ka montote na politique pour na lo bango ta na ba émission eza ma finga te mte tombo le sabiso eza conviction na ngai ngana ko bima élection to kendango le 23 décembre dimanche to ke na ko voter report ya salate. Machine à voter ka. Biso to boyaki machine à voter biso la muka Bolandi Corneille Nanga et pas Bassen quoi le que nani machine on est servi quand imprimante biso to ko ça la comptage manuel na miso ba témoin na miso ba observateur donc biso to considérer ba résultat il y a comptage manuel ndeko nanga lobate banda février te biso les vote électronique te biso vote électronique on est allé biso te biso to ça la comptage manuel OK au bimisi ba komo na ona présidentiel au voter Martin Failou na national au voter candidat à la Muka na provincial na Bandal au voter numéro 12 ndeko Zulu Gilles Bulembi au voter et puis oye yo moko na urne au tiki babilo ko na yo mutaka le tika ona urne to tiki ba témoin bazana biso to sali wana ti tango ba bureau de vote kangama to sali comptage manuel na nenga urne pour na procès verbal. Donc ce qui to sengyo na moi mon 2 minutes au résumé campagne oyo ndeko mwana mboka Fayulu asali na Congo mobimba okoloba boni négatif positif to boni positif très positif très positif au moni comment ba benga été ba benga marée humaine tala ba etokano so akei plein na plein muta pesa ke chance azala kité lelo to ebi ke na kinde posa ke problème na lubumbashi poser problème mais likambute. Mais partout l'équipe plein à plein, bah ça que chance le Martin Failou a comme considéré a comme peu ko bangs. Comme neti moi tribalisme bande ko balu babeke bango batikana ndeko na bango batu koto balobi boye voilà. Non le tribalisme ça était boye loko wana batu tout biso to ba congolais et l'autre lukaka alternance en mboka. To so lukaka ka bomengo ya population pour population de souffrir makas. Le tribalisme ça. On a toujours à pied levé ceux qui tokoki ko libérer moi mbango ndeko Zulu bana ya bandala biso yo to ibi mo premier za na bandala ba ko voter pour nani ba ko voter ngai pona voter ebele hein na occupé ba tebele temso bana ba yombo basi bayaka bazwaka déjà ba fois bana bandala ba kena ba voter ta loi moko te ba kima bana bandala ba moni bana bandala ba zo bana bango. Et puis, la population a besoin de nouvelle classe politique. Bilonga Sekapé fait compte pour lembi bilonga kala. Aux ana banda du mozo yo kongone batu bazoloba. To aso na tina bino te to lia mo na bino, to lia baba sama pa na bino bozo pesa biso, to lia to rolata ba kimbundi na bino, ba polo na bino to rolata ba casquette na bino to rolata, mais to voter bino te. Ngai na moni na za capable na moi maele mukenza ma pesa na za la véritable mona molobela bana banda lunga. Ba monyo so pe ba lobaka ka bona. Non, ngai ezali ne ngwana. O ba lobaka ne ngwana etali bango.
o baloba ndenge wana lokwa ba échouer etali bango ngai bana banalunga na sengi bango ka ke na koti nyongo ba pesa nga ba voix ba pesa nga musala longo ke na Gombe osombi lupango na Gombe okoma déjà na limité okoma déjà bandalungwa toujours nafandaka partout na bloc partout nafandaka yo soko na bandalungwa mona nga partout nazala wana na bana bandana ndalwa ya solo donc on a eu un problème à bandalungwa eza yango ke na ko tchango makele na assemblée provinciale na ke ko fotela ngo baedi pour confusion zalate assemblée provinciale za baedi assemblée nationale yo projet no izande gouvernorat okoma no gouvernement non nga projet na ngai koma gouvernement ya Kinshasa te nga projet na ngai za koma gouvernement ya Kinshasa te projet na ngai eza na koma député provincial na niveau ya bandalungwa po bandalungwa eza na ba premier bebele na za capable ya ozala molobeli ya bana bandalungwa na niveau assemblée provinciale ya Kinshasa ni makele za na banda eza na projet no makelele il faut qu'on réglementer il faut qu'on réglemente. Nous sommes il faut qu'on vote dans Mibeko. L'Otiliki, banda les actes communes urbanisés. Belge Tikango, Nana Nengwana, mais les lots banda loyebi mouli les comas partout. Les lots banda ceux qui moulent les bêtises à la macasse na kiaï. Tout ça la confusion t'es hein. Député Moussane Kotonga Ponte, député Moussane Kotonga école te Kotonga hôpital, t'es ça Moussala Amboula Matari. Osomona, on est à action sociale. Na quelle place mon amoni basali inane obi kebso taba journaliste et toujours on passe. Basali inane bazara na loteli kité. Moi mon passe na zui na soumini bango moi quelques câbles il y a mais quelques mètres ya câble na tie bango loteli ke zongi. Mais ça musala ya député té. Tala esika oyo babenga kamotra mota bongisa. Biso tato ebana miki tozo ko tala ba théâtre on a fait mutombo buchi mais le motra mota bongisa ko manenge nini. Il faut qu'on vote Mibeko bien, parce que ça montre la montée, ça cercle culturel, où il y a solo à Bandalungwa, stade municipal à Bandalungwa. Il y avait 4 stades municipaux, Bandal, Mbinza, Mbadal, Delvaux, Matete, Nabarumbu, mais les 3 sont opérationnels. N'engni à Bandalungwa comme un chantier. Jamais. Il y a un biso sur Bandalungwa, ba pesinga musala, ba pesinga ba voix, ma kelele na ko tchana assemblée provinciale ngwana, Moula Matari aya ko sili sa stade municipal à Bandalungwa et comme opérationnel ko la stade municipal mususu. Voilà, caméra zoto la yo mona mboka ndeko failo ko zonga lobby, un message na ba message to bengi kaka bana ya changu mingi po Martin Failo okitela à partir ya akokota na aroyana nzela ya motuka bazela ye na maluku aroya male metina stade tata Raphaël pa pa osala meeting na ye to senga na bana changu to bengi bango bo accompagner Martin Failo ebele Raphaël ko causer problème te et causer problème de nini et ça sur futi nani mbongo na yo ba peso stade bino bozola tsendeke bino nde bozana mbongo bino nde lamuka bokoki non tellement de ko katumbi nande ko bemba bazana et ça mbongo ya l'état soki ba futi mbongo na kata stade et ça mo ekoti na kesa l'état batebele bazomona bazosala ba stade bazofuta mo ezoko la kesa l'état pourquoi pas tant comme era Martin Failo a futi mbongo na ye na stade ça peu meeting c'est la bato bazonga calme na ndako et comme ko poser problème donc to senga bana chang bo accompagner Martin Failo na kimia nyonso na kimia tina stade bana lukunga funa mwamba bozanga te toningi stade on ezala système anyata muninga senga pardon et les kakutu mara plein ya match afita imana ou bien plein ya mazembe toningi pena stade etonda ba mo hotel wana Lubumbashi to yebele boye masasi ebetami en tout cas mo ça pour nani ba ko ka discours politique na katanga pe ba yiko yoka na Lubumbashi ba yaki ba yoka mais wana faut tuna ba autorité politique administrative ya Lubumbashi pourquoi ils ont eu peur il y a Martin Failo kota ça la pe meeting nende ta sali partout à travers le Congo wana faut tuna bango c'est l'intolérance politique faut que adversaire à ça la pe musala na abima c'est le peuple nous tenons à voter. Et ça peuple n'aime pas voter, mon thème peuple n'aime pas voter. Et l'autre c'est quand on a bana base, ba congolais base les belé battre sa stade et pas y wapi ba yo ka Martin Failo et puis ce qui meeting et Céline na kimia no dans un connaît pour Martin Failo jeudi à que sa campagne na Congo central. Donc sur le poto kabwana yo mutuna suka pona mono za pression za na réunion likambuni na cash bino la muka likambuni na bandeko Félix onandeko Vital Kamerhe. Non confusion za la tête. Confusion za la tête. Bango ne sous bana opposition. Cible ezali alternance. L'alternance pour le moment c'est Martin Failo. Merci. Merci beaucoup. Na resuki sana ko invité bana bandalungwa Bobo Sanate numéro 12 jour na tango zo kele na une bimisa kaka numéro 12 au voter de Kozulu numéro 4 Martin Failo. So boningi bandal ezana molobela solo bandal s'est transformé bo voter de Kozulu ba wana msusu bosi pesa bango ba voix ba sala lokote ba kima lelo bazonge bino bo bazo bana bango te bo voter ndeko Zulu maya sika nouvelle classe politique o aza capable ya lobela bino na niveau ya assemblée provinciale à Kinshasa Bobo Sanate numéro 12 na provincial puis numéro 4 la présidentielle Martin Failo quadra Koraman bo ba benga mikolo.
Merci. Merci beaucoup, Mwana Mboka. Fidèle internaute, c'était bel et bien Mwana Mboka Jules Boulembi, candidat. Tozaka ka wana na kobeta masolo etali campagne électorale. Voilà, l'heure tourner au salle émission Mwana Mboka Jules Christian Bosembe. Mutatuna ki question sur qui élection ezate nini kozala ndeko ya kayeyo. Ndeko yeyo mutatuna ki question sur qui élection ezate le 20 yo lingi nini ezala. Bonjour Ndeko. Bonjour Ndeko na. Bon. Préoccupation en Ngazaboy. Voilà. Kabila, il avait parlé devant la Congrès de la Nations Unies que Aboyi met fort Moko, il n'y a ni Orient ni Occident. À lobby élection, Tokosala yango na propre mbongo na biso. Toko maka jour, il y a ba propagande, toko mina jour, il y a propagande. Tokomi dimanche, c'est le 23. Jour, il y a clôture, il y a makambo. Sikoyo, préoccupation dans les aboués. Kabila a lobaki que a co-organisé ba élection. Machine à voter. Tokomi na suka, biso ba imboka tondimi machine à voter. Toko kende na yango machine à voter. Soki lelo élection ezate. Ngana lingna yeba. Bakukanga Kabila parce que justice na biso c'est pour Kabila. Premièrement, justice ya mboko c'est pour Kabila. Mais et un magistrat mon côté, tout procureur mon côté ako arrêter Kabila. Awa azate. Donc parce que la justice c'est pour eux et non pour nous. Vous comprenez? C'est pour eux. Moi j'en appelle à la communauté internationale. Baya ko assister ce qui va se passer le dimanche. Si pas le dimanche, c'est lundi. La communauté internationale qu'ils viennent assister ce qui va se passer. Parce que ils vont nous tuer comme d'habitude toujours. Ndenge mesana ko donc Obomabiso, on a préoccupation dans monsieur. Merci. Merci beaucoup cher Ndeko. Oza Congolais, Oza Bavinayo. Ouais. Voilà, merci beaucoup. Fidèle internaute en tout cas, Tozaki wana kaka pona ko beta masolo ya mboka na Ndeko Zulu ndio bomoni Ndeko oyo Congolais alingaki ma passer au moins opinion na ye aloba oyo ya dingi pona le 23 décembre a bengi bande ko communauté internationale ba ya quand même ko soutenir biso. Vous savez oyo ko senga mingi na bande ko ya opposition mingi na bande ko pour être maponomi le kamalamu eza surveillance ba mika ko cha mingi ba témoin parce que l'église catholique déjà a au moins 60 000 à 40 à 60 000 témoins oyo ba tina disposition ya disposition na ba centre nyonso pona ko surveiller ba kambe ko le 23. Si réellement il y a élection, donc il y a une élection ma ponami. Toboyi Minduki, Toboyi Batuba Kufa, Toboyi Guerre, wana est déjà clair parce que revendication nous sommes à Congo, na makila. Ponanini, nous avons plus besoin ya Kokufa et Bongo. Peuple congolais azana pour ça, il y a changement wana. Mutuna mutazana chwana pour d'autres ils ont des kofayulu. Pour bamsoso pezan de ko Félix, c'est ça la démocratie. Démocratie sengi Bongo. Toko pekisa mutute asala oyo alingi. A pona mutu oyo ye aligi. Voilà, c'est ezaki moi maloba lelo. Le 23 tokozala wana kaka na caméra na biso. Merci beaucoup Alain BCBG, Alain de BCBG, li sur le colo ya li sous tokozala wana to surveiller ma ponami. To yana tongo na centre. Fidèle internaute Congo face bande ko despo banga te bokozo ba émission, bokozo ba image na bino en direct. Tokozala na centre na tongo bato liboso je crois. 4h30, 5h nous sommes là. Toyi bananya komaki. Machine à voter dans le centre. Pour Kinshasa déjà tous un problème encore. Il y a eu incendie dans dépôt entrepôt pardon, il y a une machine à voter où tu perds au moins 8000 machines à voter. Donc tu as au moins 2000 machines. Pour na Kinshasa mobimba. Est-ce que ba machine wana iko pour na capitale munene bu. Bande ko ya changu bazaka mo ebele, bande ko ya lukunga bazaka mo ebele, lukunga eza mo munene. Est-ce que to nanga missionanga na seni ba ko sala boni pour na ko répartir ba machine nyonso na ba centre ndenge elongo bani. Biso tozawana pona kolandela kaka toye na tongo wana machine eza a ezali po bandi ko UDPS déjà ba lobby ata machine à coudre ba kokende ata machine à galette ba kokende élection bazo banga eloko te baza wana kaka po na kopona ya bango président bandi ko pe ala muka bango yelo bandimi machine à voter ba lobby to ke na machine à voter ata ko comptage manuel ndepo na bango eza important donc comptage ou ya logiciel wana etali bango te bango o etali bango eza comptage manuel donc il existe que ba papier ba bulletin papier o ekozana ba urne nde bango ba ko sa kozongo en considération nde bango ba ko sala PV sur base de ça mais la question que nous nous posons est-ce que bandi ko Muka baza suffisamment na témoin
Si oui, moi je crois que Bazana Bango, peut-être que Bazana Bango, et que c'est toujours c'est suffisant pour nous former quelques témoins bango pour être sauver ma ponami, bansoana, ma ponami eleka na kimia. Jour à publication peu et que ça la moins bien papa nanga, mon toit a gagné na solo, na kati ya ba urne, yende au publié. Yende au publié, élection ils a droit à montonyon sur élection, ils a faveur ils a eloko o ils a requis na kati ya constitution et que ça la bien tout que na changement alternance na mboka ça la bien monta l'équipe batonyon so azate monto akoka na maïla azate to ça la moke et sika yo suki ndeko musuza ko ya ko bakisa moke. Fidèle internaute, c'était votre serviteur ezaki bongo molobeli wa bino Moïse Katomba Yingila nazala kaka wana pona ko panza sango pona ko informer bino botika la malamu na kimia nyonso nzambe azala na bino. Merci et à la prochaine. Congo France.com